Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi azali toujours na Kasai mokolo ya lobi akutanaki na bandeko ya société Sasim wapi basololaki papa wa mise en place ya commission paritaire pour na koluka ba solution ya ndenge na entreprise wana na cadre ya sécurité ya population ya est chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a salaki réunion de crise pour na koluka ba solution na union so ezali koleka kuna surtout après attentat oyo eutaki koboma ba congolais na partie SRB de Mati du Congo. Armée congolaise a neutralisé 31 rebelles ya Kodeko après ba attaque topé yango ba affrontement oyo a bandi ezali ko salema na nzela ya ba hélicoptère, c'est-à-dire ezali ko bombarder ba bastion nyonso ya ba rebelle oyo bazali ko créer insécurité na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et la Mukisusu mokolo ya lelo mardi 28 décembre 2021 na sango ya Mawa République démocratique du Congo pe ba musicien congolais ba uti ko perdre grand artiste ya renommée internationale na kombo ya Dof oyo bazali ko benga général Defao Matumona Jene mfumu na forme pe bijou eloko pamba akufaki mokolo ya lobi na 20h na Cameroun esika pi akendaki po na séjour ya tango moke pe ko livrer quelques concerts et pe si pasi pe mawa ba congolais lelo ba réagir na micro ya KNB po na likambo oyo et pe si souci pe pasi na mitema ya ba congolais wale zali quelques sujets autres développés na édition ya mokolo ya lelo KNB News première chaîne d'information continue na lingala on a ça plaisir ya ko présenter bino pe na souhaiter bino bona ndikam. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kande lobaki na ibandeli ya édition oyo azali toujours na Kasai esika wapi azali ko continuer ce jour na ye lobby azalaki na société Sasim pour na koluka ba solution na ba problème nyonso oyo ezali kuna awa ba détail epesami na Naomi Mpila. Chef de l'État congolais a poursuivre retourner na la province ya Kasai oriental mokolo ya lundi 27 décembre dernier. Félix Tshisekedi Tshilombo a visité la société et investissement minier Sakim na Mokuse, entreprise chinoise exploitaka ba diamant na ba glissement ya société minière de Bakwanga Miba na cité ya Boya territoire ya Miabi à 40 km ya Mbujimayi. Pour le chef de l'État, but de la visite naïe ezalaki ko faire un travail d'arbitrage ensemble na partie prenante Miba, Sakim, pe ministère ya justice, pe ya bamine pour na élaborer plusieurs sujets dont révision ya contrat pour la protection et d'intérêt. À l'issue ya échange na équipe dirigeante ya Sakim, chef de l'État congolais a qui n'a pas parti, on va mettre en place commission paritaire composée d'un ministre nationaux de mines, du portefeuille de l'énergie, de la justice et de la présidence à travers le conseiller principal et chef de l'État au collège de mines Peba Énergie. Chef de l'État congolais a qui le sous la directeur, il y a des ressources humaines, il y a qu'on revoit le salaire des travailleurs à la hausse, pour améliorer les conditions de travail. Par rapport au contrat social ya Sakim, na province ya Kasai oriental, délai moko eza fixé na ba prochain jour pour na ko finir na nyonso ya mabe kuna na société yango. Au cours ya 45e réunion ya conseil de ministres o esalemaki na août 2020, ezalaki décidé que société yango d'investissement essayer les zonga na Miba à la suite ya exploitation ya agissement na Tchapwe. Na cadre et partenariat à part égale entre partenaires chinois et l'État congolais, ba source proche ya Miba, bazali ko affirmer que décision yango na ne koti en application te, kasi chef de l'État yemoko akitaki sur terrain na cadre toujours ya séjour na ye na Grand Kasai akitaki pour na kozoba solution na ba problème nyonso yemoko sur terrain azali ko tambola étape par étape pour na koyoka pe ko pesa ba solution soki pe il faut ko pesa ba solution à long terme tout en court terme. Félix Tshisekedi yemoko akiti na mabele ya Kasai affaire yango etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Jean-Michel Sama Lukonde, premier ministre de la République démocratique du Congo, a cessé une réunion de crise pour la solution par rapport à l'insécurité vous avez réuni dans la partie est. Il y a la République démocratique du Congo, toujours Naomi Mpila pour les détails.
Attentat au Salemaki na Beni na province ya Nord Kivu le 25 décembre dernier. Ezalaki au cœur y a importante réunion ya sécurité au Ezalaki présidé lundi na Kinshasa na République démocratique du Congo na chef ya gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde premier ministre. Au terme ya réunion yango wapi plusieurs membres ya gouvernement pe ba responsable ya service de sécurité ya mboka ba participaki chef ya gouvernement adressaki na population ya Beni victime ya attentat terroriste yango kolobala bango que azali de cœur na onion se komaki kuna atalisaki bango basalaki réunion ya crise de sécurité oyo na demande ya excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alandaki na mosika ba drame oyo salemaki na Beni na boye atalisaki que tozwaki événement malheureux oyo ekomaki le jour ya nativité le 25 décembre acte yango ezalaki terroriste mené na ba ennemi ya peuple oyo ezali ba ADF ya partie est ya République démocratique du Congo oyo bazalaka toujours kosala mabe na mboka Congo. Message ya liboso apesaki na bana ya Nord Kivu ezali bongo compassion pe ba condoléances vis-à-vis ya ba famille oyo ezalaki éprouvé pe ba oyo ba perdaki ba membre ya ba famille na bango suite ya acte terroriste oyo esalemaki na ba rebelle. Par ailleurs, Premier ministre abengaki population ya partie est de la République démocratique du Congo na vigilance pe na dénonciation ya ba suspect asengaki que gouvernement atikala déterminé na commettre fin na activisme ya ba ADF koluka botelemela ba rebelle na est de la République démocratique du Congo. Boye asengaki na population batikala éveillé pe bazala vigilant na ba période ou ya fin d'année pour qu'ensemble na ba service de sécurité atelema bango nyonso pona kotelemela ba problème ya sécurité kuna na est na boye chef ya gouvernement exhortaki ensemble ya population ba maintenir élan ya solidarité na ba compatriotes ya Beni surtout na moment oyo ya pasi qu'ensemble République démocratique du Congo mobimba babunda pour commettre définitivement fin pe hors de tas de nuit ba problème ya sécurité. Tout rappeler que attentat terroriste et salemaki samedi 25 décembre na Beni na province ya Nord Kivu yango esalaki 8 morts pe 20 blessés selon bilan oyo porte-parole du gouvernement pe ministre de la communication Patrick Muyaya alobaki lo ya briefing de presse dimanche dernier. Donc affaire ango etikali à suivre l'état congolais azali toujours na bagarde na ye pour ndenge nini ko battre la population pe biloko na ye Kinshasa et l'équipe partout. Armée congolaise a neutralisé 31 rebelles Codeco ezali na nzela ba opération moko oyo bandaki mokolo ya dimanche pona ko bombarder ba bastion nyonso ya ba rebelle oyo bazali ko semer terreur na partie est ya République démocratique du Congo. Ba détail na reportage oyo. Ba forces armées ya République démocratique du Congo ba FARDC ba bombardé na ba hélicoptère ba combat 3 retranchements ya ba miliciens Codeco coopérative pour le développement du Congo na koyeba digene andi sapé dungu ba site minier oyo ezalaka na région minière ya Mongwalo na territoire ya Djougou province ya Ituri et salemaki mokolo ya dimanche 26 décembre 2021. Porte-parole ya ba opération militaire na Ituri nde a livré information oyo ya sikape azali ko dresser bilan provisoire ya 31 miliciens oyo ba kufi pe ebele bazali ba blessé. Ba forces armées ba traité avec succès ba cible na bango nyonso ya ba ennemi oyo ba Codeco na ba allié na bango ba botola kapona ko attaquer Mongwalo lors ya ba opération yango aérienne avec appui na moto ya ba hélicoptère ya combat ya ba forces armées bilan provisoire ezali bongo ya 31 miliciens Codeco oyo bazali neutralisé pe ebele kati na bango bazali blessé na ka ya ennemi ndenge atalisaki lieutenant Gilles Ngongo na communiqué de presse moko oyo ba publiaki mokolo ya lundi 27 décembre liboso ya presse locale na kondimela même source ba pilonnage oyo et permettre ko écarter menace ya ba attaque oyo bané ko peser sur commune rurale ya Mongwalo. Pour l'instant ba opération ya ba fouille pe ya ratissage ezali ko continuer na mabele ndenge a précisaki lisusu lieutenant Gilles Ngongo asengi na population ba continuer ko sala confiance na armée na bango pe ba sala de sorte que ba collaborer ki toko na bango esengeli ko noter que ezali pour la 6e fois que armée azali ko mener ba opération aérienne contre ba miliciens Codeco na région ya Mongwalo na Djougou. Spaghetti Roni
pe macaroni roni yango nde ezali produit Beltesco oyo atie mikolo na terrain pour na permettre na ba congolais ba vivre kitoko surtout na période oyo ba fête ko bosana te ezali na prix ya moke kaka na ba boutique à coin osana mobile bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali kale na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Côté la musique et Sengeli Boye ba été Jene grand défaut matumona oyo azali grand artiste congolais ya musique ya mboka na biso asala succès na ndenge ya kosakana te na banzembo ya ndenge na ndenge pe esengeli koyeba ke na nzela na yende boyebi Montana Kamenga na nzela na yende boyeba Kabose Bulembi atika kibiso mokolo ya lobi na Cameroun na ville ya Douala pour na malaise ya tango moke bolanda ba détail na reportage oyo. Célèbre artiste congolais Général Defao de son vrai nom Lulendo Matumona oyo pe mingi bazali kobenga ye Def Defao akufaki mokolo ya lobi lundi 27 décembre 2021 na hôpital ya Lankentini na Douala na Cameroun esika pe bana ko séjourner pour na livrer concert moko privé. Âgé à 62 ans, Général Def Defao a sikobaki suite ya coma moko diabétique. Quelque temps avant décès naye chanteur ya rumba congolaise a salaki malaise moko pe azalaki bongo conduit na hôpital Lankentini ya Douala sans assistance familiale. Directeur ya hôpital le professeur Esso Mandé ayaki mbangu kopesa alerte auprès ya communauté congolaise sur place. Bien que ba concitoyens naye ba se précipitaki mbangu mokolo ya lendi yango pona kokende koluka koyeba ndenge nini Def Defao azalaki ko se porter kasi ezalaki pasi pe mawa bakomaki na retard. Général Def Defao akufaki déjà pe bongo mosika ya mabele na ye congolaise esika wapi asali musala na ye avec impact na idéologie. Général Def Defao, icône à triple facette, autrefois chanteur, danseur, pe sa père. Abandaki carrière musicale na ye na 1976 na petit groupe moko ya quartier na bango populaire ya Kinshasa
à l'époque Papa Wemba, Nyoka Longo, Gina Efonge Pe Voloko. Bangonde bazalaki 4 chanteurs ya groupe Zaiko ya bané 1970 oyo bazalaki lokola ba figure moko topé ba modèle pour na jeune élégant oyo pe bon danseur pe chanteur oyo ayebaki kosala yango kitoko. Mais lisusu agardaki côté chant na ye pe azalaki na penchant moko pour na style ya maestro Tabulei Rochero. Esengelaki kozela 5 ans après pour na komona ye a concrétisé rêve na ye. Général Def de Fao ayaki ko intégré bongo grand Zaiko Wawa ya guitariste Félix Manouaku Waku na 1981. Ezalaki bongo occasion pour na bakinois ya ko découvrir alors jeune chanteur élégant pe très bon danseur oyo asimbaki République démocratique du Congo à l'époque Zaïre na ba danse ya kosakana te pe ba melope na ndenge ya somo. De 1983 ti na 1991 salaki bonjour na ba groupe oyo Shockstar aux côtés ya moko pe lisusu ya ba vedette ya monene ya chanson congolaise Bozi Boziana. Accro na ba apparition na télévision, Général Def de Fao a réussir ko fan de sa popularité na ye na kati ya République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. Atiki na ba mélomane na ye riche répertoire moko avec banzembo ya kosakana te avec ba succès ya makati lokola amour scolaire oyo esalaki esengo pe bonheur ya ba amoureux ya rumba congolaise na époque wana. Général Def de Fao azalaki musika lisusu perçu comme saper pe moto ya makasi oyo alingaki bilamba na époque wana lisusu grand admirateur ya ba bijoux, c'est-à-dire soki alati azali kobina ozali komona lokola anselu po ete azalaki pe na beauté ya kosakana te kaka ndenge balobaka l'artiste ne meurt jamais po misala na ye etikali pe ekokontinue kobinisa bakongolais nyonso oyo balingaka rumba congolaise pe baafricain lisusu na bato nyonso na monde entier oyo babandaki kosepela na miziki na ye. Que son âme repose en paix. Adieu l'artiste. Nini ba Congolais bazali ko se souvenir le susu pona Djene le général de Fao Matumona bazalaki liboso ya micro ya KNB News na nzela ya Peggy Ilunga Holanda. Mais ngana bi na venu na biso nga za mwana mutoto tozaki na okese moko ri de son comme les big star. Big star nande ebimisa ba mutana ba kabose ba mise bele azwaka kutuna drumen na biso ya bana tele la za poto mwana biso mutoto na matete. Donc na bon souvenir na de Fao parce que atombolaki petit na biso à quartier akomaka grand drumen na e na okese na e ti bakenda na eti na Afrique de l'Est on a ti na petit ake poto banini mais beaucoup fona salinga passe bon polémique royale eza bien mais oya haine ndeza mabe na kosenga na bango musique na biso ekufi ba West Africain ba nini ba matisi musique na bango mais oya biso ezali ya haine batika haine basa musique ya malamu o bato bakosepela nango batika musique ya haine eza mabe comme des fois que bon tozali sous na Baptiste Findia o bako yembela bato pinda bolingo bien biloko mosusu te mais na kopesa bango conseil ka ba bosser bazongisa biso na tango wana tango biso to bando kola oyo bavia na bazalaki babandi oyemba banzembo ya kitoko mais oyo lelo moya kotana TV na bana eza bêtise na bêtise ba défaut bayemba ba bêtise te ba papa yemba bayemba ba bêtise te ba kese bayemba bêtise te ba sala nkunga oyo pinja ti lelo ebetamaka na ba fête na bavie na biso ba madilu système ti lelo bayaja ebetamaka mais ba petio bazoya na ba maso bazoya basa pendenge ba vie basalaki baza na ba polémique te amu ya bana mais eza passe ba koto wana biso totika nanu mais ezala nango na makila merci et déranger biso makasi pour perdre artiste ya monene bongo des fois et ça biso pena passe makasi tozo comprendre te à tout moment ba musicien na biso ya minene bazokenda to comme ça fait de l'année toujours peur de ma musicien ils ont regret les mingi tout ça là un musicien tout se pela les mingi banze monae to banda ko se pela là vraiment tout ils ont mingi regret c'est monae peine zaki éducatif roi amour scolaire na la langue là ils ont bien
alisa bamontana bakabose baza bamisie mo ebele po ide ekiminga me bamisie baza mpenza abimisa aza misie monene ezala bien mboka na biso elela ye mpenza na rana ye wana ezala bien makasi bazalaka bomoko yango mpe eloko yango eboma bango ata tolobi bo bazalala bango kaka bomoko te bakosalaka eloko osuwaka bapanzala me mpo na liwa oyo balinga mpenza bazala ensemble balela ndeko na bango bien na rana ye ya grands artistes wana ezosala biso mpenza plaisir peuple congolais mbe komade fao nayebi na année 80 lera akoti na orchestre nini grand zaiko wawa bango na bazalaki mwa mingi wana Joe Poster Chimita et puis l'autre na obosa na bakombo na bango te bazalaki na ye te na kati ya grand zaiko deba baye azalaki na viva toujours ngo banda kosala nzonzi bayaki okoma na orchestre nini nini comment dirais-je orchestre nini Shock Star wana nde bakutanaki kuna Shock Star ezali bene ya mambo ya defa oyo ezalaki banzembo ya kitoko defa asalaki banzembo na Shock Star malgré nzembo na bosani kombo mais banzembo kitoko bon tokoloba kaka amour scolaire des enfants epema na kimia na kombo ya nzambe biso nyonso to eza nzela na biso alandi ya na ye Lutumba alandi ya na ye Papa Wemba alandi ya na ye nani King Kester mope moleli kima na epema na kimia na kimia vraiment ezokamwisanga mingi d'ailleurs nga moko nanu nandimaki te naye kolandela yango j'ai trouvé que non général des fois akufi na Cameroun moto abimisa bamisie ebele donc esalinga mpasi makasi kobungisaka bagrand artiste na mboka na biso bagrand saper baartiste moko baincone quoi esalinga mpasi makasi batikali so ebele te ebele déjà basi bakenda général des fois wabanda kodefendre ndule ya mboka oyo alors nakoyebisa président Jostar kaka eloko moko ifale bakunda général des fois na honneur ndenge tolelaki Marie Misamwa awa ndenge tolelaki pe Papa Wemba awa parce que d'ailleurs pona ngai nakolobaki bato batikala kolongola biso ba image wana ba Papa Wemba eza ba général des fois oboyi donc bango yo bakei donc na osenga président Sokoda ministre ya culture bazwa eza charge ya mboka komona général des fois wakufika kaboye ba grand saper ya musique na biso nakoyebisa président Fachi Beton donc toyebi ye mwana mboka banini yayebi ba histoire nyonso oyo nakosenga na président Fachi Beton toujours yatikaka kaka ba congolais te des fois wayaki awa toyebi biso nyonso eza na puissance ya Fachi Beton ye moko aleka na ba TV aleka na ba RTNC apesa Fachi ba remerciement ebele donc Fachi Beton mwana mboka ba makambu yango yo suka mbula ya pamba te talaka te kokwelela pe ba mambo général de fois a grand saper a grand artiste parmi ba artiste ya mboka yo do topesi yo kaka ba mambu yango wana yo kutolalaka te ozala toujours na suivi ya ba peuple na yo donc il faut que ça le loko moko boy ndenge tolelaki Papa Wemba général pa kundama na honneur quoi parce que bango nde totikalaki na bango. Tout ce qui est l'édition Oyo Sport, enfin, TP Mazembe ayebi adversaire na ye à travers tirage au sort et seulement qui mokolo ya lelo na Égypte ayebi sikoyo akutana banani pona lokumu ya République démocratique du Congo pour ba eti azali kaka ye moko seul représentant ya RDC na tournoi oyo. Seul représentant ya République démocratique du Congo na coupe interclub ya CAF tout puissant Mazembe à découvrir mokolo ya lelo mardi 28 décembre 2021 ba prochain adversaire na ye
il y a phase de groupe, il y a coupe, il y a confédération africaine 2021-2022. Et ça qui a issu, il y a tirage au sort, Moko et Salimaki, Moko Lelo, na Égypte, na Caire, des clubs congolais. Azala qui fixait sur l'adversaire naïe où il a affronté, na aller-retour, pe akoluka koleka, na prochaine étape. Et Zali Bongo, Coton Sport FC, il y a Garoua, il y a Cameroun, Al-Masri SC, il y a Égypte, P Association Sportive Auto, il y a Congo Brazzaville. Mazembe et Sengeli Bongo a démarré face au Yo à domicile contre Al-Masri. Dans la semaine, il y a le 11, le 12, puis le 13 février, Oyo et Zali Koya, il y a 2022 avant à se déplacer dans Cameroun. Vainqueur, il y a compétition en 2016. Corbeau, Zalaki Bongo déversé dans la Coupe, il y a Confédération après avoir éliminé dans la Ligue des Champions dans l'équipe Oyo Amazulu FC à Afrique du Sud dans la 16e de finale. Bonne chance dans Corbeau, il y a Lushi. Merci pour la confiance et fidélité. Vous allez la première chaîne d'information en continu KNB News. Vous allez toujours continuer à servir Bino pour les allez Moussala Oyotopona. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Vous allez continuer à accompagner Bisso pour continuer à servir Bino d'une manière très très professionnelle. Bonne et heureuse année na la famille Bino Nyon Sorpenkolo à continuer à prendre la Bisso. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.